Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Enfin et finalement, Ursule Peshanga Otobengaka chaque jour Mobutu Mupesha Love, donc Mama Yaba Mupesha Love, vient finalement de briser son silence bandeko pour na makambo oyo ezoleka ba makambo oyo ezotambola entre Sila Bisalu na Belvi Kandi kaka ndenge ezalaka. Salut cher Bouchou, salut cher abonné, salut cher connaissance, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés, chers connaissances et pourquoi pas surtout les abonnés de l'X de Étoiline Inès TV, bandeko lelo na memeli bino Ursule Peshanga. Ursule Peshanga vient aussi de se prononcer. Ursule Peshanga yepe aye koloba pona makambo onyonso ezotambola bandeko. Bino moko boyebi ya pas longtemps ebele ya batu bakotaki ba émission ebele ya batu bakotaki pona kofinga papa Elombe. Bafinga penza papa Elombe na niveau moko ezaki ya bien te. Bafinga ye vraiment mingi makasi. Kutu ezana bata moko boye alingaki vraiment abengisa réunion po basolula ba makambo onyonso ezo kendaka entre bana na ye. Eza kutu na ba comédienne mosusu oyo ba participaki na réunion wana te. Bino moko boyebi Ursule Peshanga, Sila Bisalu, Belvi Kandi, bango nyonso tu obo mona bango nyonso 3 bauta na groupe ya Simba baza bana ya papa Elombe. Donc soki mwa makambo eza bino moko boyebaka ata na ba famille otobotama. Soki mwa makambo eza entre bana, normalement papa to mama il faut bavandisaka bana na bango basololaka bayeba nini ezoleka entre bana na bango. Mais ya kokamwa eza que papa Elombe abengisaki bana na ye tango ka makambo bandaki na bandeli wana kandinge ezalaka aye kobengisa bana. Mais eza na bana mosusu oyo baboyaki ko répondre surtout na réunion wana. Et puis ya mabe ezaki to komona na ba fan mosusu lelo bakomi kofinga papa Elombe oyo sala pasi. Soki lelo tomoni Belvi Kandi ebele abatu lelo bazo sepela na Belvi Kandi na mosala o Belvi Kandi azo sala eza parce que azaki na papa moko encadraki ye. Soki lelo tomona Sila Bisalu lelo ebele ya batu bao sepela na Sila Bisalu bazo sepela na mosala oyo Sila Bisalu azo sala parce que ezaki na papa moko encadraki ye, papa moko aformaki ye. Soki lelo toye komona Ursule Peshanga okota au sala misala ya kitoko lelo babengi ye Angola, lelo bake babengi ye na Nigeria bandeko parce que eza na papa moko oyo encadraki ye, papa moko oyo aformaki ye. Siko papa wana oyo aformaki bango eza papa Elombe. Ya pasi eza komona lelo ba fan ya ba star na biso, ba fan ya ba comédien na biso bakoma vraiment na niveau ya kofinga ka papa Elombe bandeko. Papa Elombe aza mutu o te batu lelo bakoki ko telema po bafinga ye. Papa Elombe aza mutu oyo aforma ebele ya batu. Soki lelo to lobela makambo ba théâtre na Congo na biso totalaka monima ya munene na makambo ya théâtre eza papa Elombe. Ya pasi eza komona lelo batu ba mona valeur wana te. Batu penza bazo mona valeur wana te bandeko, batu ba préféré surtout baya ko finga papa Elombe, baya ko minimiser papa Elombe, baya ko loba mabe pona papa Elombe. Il y a pas longtemps ezaki na batu mosusu kutu bakota ki na ba émission bandeko.
baloba ke o papa elombe azobima na mwana mukie, papa elombe boye boye ba makambo moko boye. En ce qui concerne vie amoureuse ya mutu na mutu aponaka oyo akolinga. Makambo motema bandeko ezala te que non parce que nga âge nazo soki na 50 ans il faut na linga ka mutu 50 ans te. Et dépendraka. Soki motema na yo etuti yo pe ya mutu aza soki na 35 ans et que mutu wana pe alingi yo na bolingo ya solo okende nango bien. Mais komona batu façon ba emilia papa elombe. Makambo wana kutu toyebi te soki ezala makambo ya solo to ezaki ya lokuta. Mais façon batu bazwaki makambo wana na maboko ezalaki somo. Ezalaki somo makasi. Komona pe façon papa elombe azo fingama. Surtout pour na ba makambo ezoleka entre ba star na biso. Soki ka batu ba pesi moi conseil que non il faut papa elombe avandisa bango boye boye. Il faut komona ba intervention ya batu. Ko finga o papa elombe azo fingama. Eza ya pasi bandeko. Soki lelo to respecter ba sila bisalo. Soki lelo to respecter ba Belvi Kandi. Soki lelo to respecter ba Irsil Peshanga mais bandeko to respecter mutu o a forma bango. Mutu aliboso oyo faut to respecter za mutu o penza a forma bango, mutu o penza bimisa bango. Peut-être oui, soki bakota ki na groupe Simba te, ba linga ki bakota na ba groupe mosusu. Est-ce que ba capacité na ba qualité ba expérience o ba komi nango lelo, soki bakota ki na ba groupe mosusu. Ba tout lelo ba linga ki ba lobela bango. Je ne sais pas, point d'interrogation. Toyebi ki na Congo na biso wana ba groupe ya ba théâtre eza totalement ébélé. Mais eza na ba groupe oyo penza elata ba kombo. Eza na ba groupe oyo boyebi déjà ke mutu oyo soki ba moni sur scène oyebi ke mutu oyo penza aza mutu groupe tel. Eyebanaka bandeko eza ta makambo ko discuter te eyebanaka. Papa elombe aza monument ya munene. Yango Irsil Peshanga vraiment pona bolamu oyo amona epa ya papa elombe. Pona musala kitoko oyo papa elombe azosala. Irsil Peshanga lobaki te na ovanda kimia te ba makambo susu bandeko il faut penga pena kota na loba mwa eloko. Yango atikalaki papa elombe mwa message moko ya bien bandeko. Na opesa bino message wana kala mingi te. Message moko ya bien ya encourager pe papa elombe ya apprécier ye. Tomonaka mingi mindele bazalaka na mwa comportement mwa habitude ya osala soki mutu akufi. Omona balobaka memorial service. Memorial service wana ezalaka donc batu bazo kaniste bazo se rappeler na bolamu o bando sala. Sikoyo pona biso pe tozala na mwa habitude wana ekosunga mingi. Eza te ke habitude wana ozela jour mutu akokufa ndebo bandolobela bolamu na yete. Ba habitude wana eza ke soki mutu azo sala makambo malamu boye nango en public. Boye pe koloba kandenge Irsil Peshanga uti koloba eza eloko moko ya bien tango papa elombe penza komona message wana je suis sûr que papa elombe akosepela vraiment makasi parce que eza message moko eza na puissance ya makasi message moko atanga moko kutu esala kinga bien komona ba insulte ba injure o nyonso ba sambwise papa elombe mais moi message à bongo eza vraiment ba message moko ya bien ko soulager papa elombe et ko pesa epe makasi ya oloba kete naza papa bana nanga balelanga bana nanga balinganga eza de bongo. Alors bandeko avana tiela bino message ya Irsil Peshanga na osenga nano bandeko o nyonso tout si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne Abisso ya revisiter na chaîne Abisso. En tout cas, je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Botia moi commentaire na bino na analyse na biso ya lelo. Moi commentaire na bino conseil nini bokoki kopesa na batu o nyonso ba ofinga papa elombe. Conseil pe nini bokoki kopesa na ba abakuko. Conseil pe nini bokoki kopesa na batu nyonso ya famille Bota. Nini conseil ya bien oyo, surtout conseil en tant que ba chrétien na ba chrétienne. Oyo bokoki kopesa na ba fan ya Sila Bisalu, ba fan ya Belvi Kandi. Bo partager pe vidéo bandeko,
bo aimer pe vidéo bo pe sango moi kilo vidéo ebongaka na moi ba j'aime soki ba j'aime eza pe ebele vidéo pe etambolaka moi bien sunga pe biso tolinga vraiment ba j'aime biso teli ba j'aime ebele donc bo tielaka biso ba j'aime surtout et ko sunga biso moi makasi sikoyo pona message ya Irsile Peshanga oyo abando s'adresser na papa naye papa Elombe bandeko to yoka message. Aujourd'hui, cher papa, je vous écris pour vous dire que je vous aime et que je suis fière de tout ce que vous avez accompli. Vous êtes et vous serez toujours une source d'inspiration et un modèle pour moi et pour plusieurs artistes. Les mots me manquent pour exprimer ma fierté et mon amour pour vous. Je vous remercie du fond du cœur pour tout. Vous méritez beaucoup de respect car vous êtes un monument dans les cinémas congolais. Bandeko oyo nde message Irsile Peshanga atikeli papa Elombe. Pona kotala ba humiliation o nyonso tu bato ya mokili bazo salela papa Elombe. Pona kotala ba insulte oyo nyonso tu bato ya mokili bazo finga papa Elombe bandeko. Ezo sala vraiment pasi penza makasi. Pasi kutu ya mokete, pasi vraiment ya makasi komona papa mobimba. Papa moko oyo ifale lelo ebele ya bato ba respecte ye. Oyo papa moko ifale lelo bato vraiment ba pesa ye respect mais ya kokamwa ezaki ebele ya bato ba okota pona kofinga ye bato ebele ba okota pona ko minimiser ye ebele ya bato ba okota pona koloba mabe. C'est vrai, c'est tout à fait normal. Mutu o aza parfait na mokili azala te. Toyebi yango biso nyonso. Mutu na mutu azala na bolamu na ye, mutu na mutu pe dans la vie azala kana mabe na ye. Sikoyo biso ba bantu mingi tolinga kotala kaka mabe ya batu. Mabe penza ya batu wana nde biso tosebazaka nango. Totalaka bolamu te. Otolo batake non. Papa oyo aza papa o a forma bato ebele. Aza papa oyo azalaki na mutema munene. Kutu soki totali na monde surtout ya biso communauté na biso babantu. Soki ka papa na ba groupe boye. Papa azo formaka basi ebele, azo formaka mibali ebele, surtout tokotana na makamususu ya basi. Otali kaka basi moko kitoko ozo former. Eza ba papa mosusu bazala moins sérieux. To mona ngwata na ba école, ba professeur, ba directeur. Tellement aza vraiment na assemblée ya bana. Bana o bazana ba 6e, bazana ba 5e, o mona bana kitoko akomi ko bimana bango. Mais c'était pas le cas avec papa Elombe. Abando pesa penza respect na ye pa ya bana na ye nyonso. Bana na ye nyonso papa Elombe wana abima jamais na mwana ta moko te. Abando considérer bango mingi makasi. Mais ya kokamwa na ya pasi eza ya komona combien lelo bato bo finga papa Elombe. Combien lelo bato bo lo baza moins sérieux na ndenge nini bandeko. Na ndenge nini bandeko tozala na mwa mutema. Mosusu avant koloba, avant kokoma ba commentaire, avant ko sala mwa makambo moko boye, tozonga nanu na sima, tozala mwa batu, tokanisa pe. Totala nanu de l'autre côté, point A elobi nini, point B pe elobi nini. Wana penza tokoya tokoti, tobandi biloba loba. Wana penza tokoya tokoti, tokomi bikoma koma. Mais car dans les vides ka boye balamoko bobandi ko finga papa Elombe. Tout ça pourquoi? Parce que azana a besoin ya bana na eba yokana. Ezo sala pasi lelo akomona ba star ya minene, ba comédienne ya munene mibale. Oyo il fallait babando sala ka ensemble, babando travailler ka ensemble, bazo yokana te. Bazo yokana te donc oyokaniza te. Sikoye papa avandi sa bango te.
il faut avandisa bango aza papa na bango. Siko pona nini koya kofinga bino ba fan. Boya bozo ya kofinga papa Elombe pona nini asali bino nini mabe nini oyo papa Elombe asali. Mabe nini ya mabe makasi oyo papa Elombe asali. Yango to senga kana ba parents wana to pesa mwa toli. Tango bozo boko la kabana bo pesa kabana na bino éducation ya kitoko. Parce que ata soki un jour bozate bana na bino bako souffrir te. Soki bo pesa bango éducation moko ya bien. Mais soki bana na bino ba rata ba éducation bandeko ekozala pasi pona bana na bino. Ekozala vraiment pasi parce que toyebi ke lelo eza na ba parents mosusu. Donc confiance na bango nyonso ezalaka na école. No bana bazo kende classe. Na classe kuna ba kendo apprendre biloko mosusu. Biso ba parents tozala kaka occupé na musala, tozala ka occupé na ba téléphone, tozala ka occupé na makambo mosusu mais pour l'éducation ya bana ezalaka na école. Ba parents totika mwa biloko ya bongo. Éducation de base ebandaka na ndako. Bo pesaka bana éducation de base parce que na ba école bazo kende c'est vrai ba professeur ba maîtresse baza ba ko éduquer bango mais boyeba ke eza na bana mosusu mwana na mwana auta na éducation na bango ya ndako eza na bana lelo bana mike bandeko ya pasi bana soki babandi ko finga wana nzela omituna openza mwana to aza mama mukolo openza mwana to mama mukolo mwana muke mwana soki ya 8 ans azo finga na niveau moko pas possible siko bana bongo soki mwana wana akoli penza yango to mona batata mobimba na ba mama mobimba ba ofinga ka awa na ba commentaire ba éducation de base boveyaka sur l'éducation surtout de vos enfants ba parents. Éducation ya bana na yo landelaka bana na yo tant mwana zokolaka ezana ba parents mosusu boyebi ke ba finga kana bango na ndako tango finga boyeba ke cerveau ya bana retenira kama makambo wana facilement bako retenir yango ba bouquet yango quelque part ekoti evandi penza na cerveau ye pe tango obima libanda na ba camarades na ye. Même ma finga oyo bando finga na ndako ye pa ko finga ngo ba camarades ezala bongo omona ba papa mosusu to ba mama mosusu mama zo finga mobali na ye na présence ya bana papa zo finga mobali na ye ke papa zo finga mwasi na ye ke oza mwasi ya salite obimisaka sola makasi boye na présence ya bana tango bana bazo yoka bango pe bakepe bakomi bango pe ko finga bakomi pe ko finga ka bongo. Alors to veyaka sur l'éducation de nos enfants bandeko ata soki yo papa na mama bo swanaka bana ba yokaka te bana ba monaka te bo swanaka na chambre na bino soki bolingi bo finga na bino mibale na chambre na bino ezala te ke bana baza wana bino penza boza takuna te boloba kipe ya yo bo finga bon wana bozo affecter vraiment éducation ya bana yango toye komona lelo batata mikolo na ba mama mikolo ba éducation na bango eza zéro pona nini éducation de base ki bo mwana ndenge babandaki bapesaki éducation ya malonga te bapesaki bango éducation ya malonga te bakola na ba famille oyo babando finga bango pe lelo bakoli bakomi ka bifinga bove ya kana éducation ya bana na bino soki ka omoni mwana deja na âge ya muke mwana oyo boti mwana na yo penza oyo yo moko boti mama yo moko boti papa aofinga si fo beta kaye pesa ye discipline ozo sunga ye pona lobby ata soki lobby ozate soki bato batali éducation ya mwana na yo bakopesa yo respect ezala bongo lelo bato ebele bazo reflectaka ba image ya ba parents na bango pona nini bizaleli ya malamu soki omoni mwana eza atakutu na ba famille mosusu bake kobala omona tango mwasi akoti na ndako alibala
façon azokendaka na belle famille na ye, façon azose comportaka na famille na ye, façon vraiment azomaîtrisaka belle famille na ye. Bomona belle famille ozoloba outa vraiment na famille ya bien, famille na bino bapesa yo éducation ya kitoko. Wana nyonso tu réfléchir batali déjà ba parents ya fille qui est famille wana eza famille ya ko respecter, eza famille oyo topesa poids parce que éducation ya mwana na bango elakisi nyonso. Siko soki yo parent oza na éducation ya malonga te, travailler ata sur l'éducation de tes enfants. Soki yo parent okola na famille wana ya bifinga finga, bandeko eza na ba erreur mosusu oyo epesaka biso makasi ya ko améliorer lobi. Ba erreur oyo biso tosala na vie eza ba force oyo il faut biso pe totelema na ba vie ya bana na biso topesa bango mwa éducation ya bien. Olobaki telanga makambo oyo esalaki nga bongo parce que nasalaki bongo. Siko yo pe soki okoti na makambo oyo tala niveau kosuka, tala nga mama na yo, tala nga papa na yo lelo naza boy parce que nasalaki boy. Wana pesi moi exemple moko ya bien ekosunga ye mingi. Et puis à la longue na futur soki ba moni mwana na yo bala moko ba moni yo, yo nde bando représenter mwana na yo, bando représenter image na yo place nyonso zokendaka. Mais soki mwana na yo éducation eza malunga te, papa mama nde yo ba bando mona, yo penza ba bando mona. So ata lelo so to tambolaka na nzela omoni bana bazalaka bana moko ba impoli, bana ba bengaka bana ba impoli oto mona kana nzela bandeko. Soki lelo to moni bango totalaka nani ba parents na bango, totala bana wana te, totalaka ba parents na bango, tolobaka erreur ba parents na bango, ba parents ba échoua ko éduquer bana wana. Donc yo pe omitala lobi to après lobi soki batu bakomi kolobela sur kombo na yo ke papa mama yo mutu okokaki ko éduquer mwana na yo. En tout cas mama ekozala ya pasi, ekozala vraiment ya pasi makasi. Alors bo veillaka sur l'éducation de vos enfants, bo veillaka sur la vie de vos enfants. Ba makambo mususu bo pekisaka bana oyo kosala te, o kosimba te. To mwana zokola ayebi déjà ke na famille nanga biloko oyo bapekisaki nga, makambo oyo bapekisanga. Ezala mwa bongo ba famille oyo bakola na bifinga finga. En tout cas ba papa ba mama soki bokola déjà na ba famille wana, bokola déjà na ba famille ya bongo, boyebi déjà ba conséquences, bo si bo traverser déjà na ba conséquences wana boyebi nini le kaka. Alors bo sunga bana na bino, bo telema sur l'éducation surtout de vos enfants, bo telema bo pekisaka bana na bino bifinga finga, bo pekisaka bana na bino kozala ba impoli kandenge zalaka ekosunga bango mingi makasi. Bandeko yango ya mukie kaka tolingaki to partager na bino lelo. Wana ezalaki message vraiment ya Irsil Peshanga ayaki ko consoler papa na ye, ayaki kopesa ye moi message ya makasi, moi message moko ya kilo, message oyo kopesa papa elombe surtout moi makasi pona ba makambo o nyonso ezoleka entre bana na ye. Ba makambo eza nango ebele, eza kaka ya Belvi kandite na sila bisalu te, eza pe ba problème ya Irsil Peshanga na nini na bato sila bisalu nikolo pe bazoyokana te, bino moko déjà bosi bo comprendre. Donc ba makambo eza nango ka ebele kilikili. Donc yango aye kopesa ye moi courage, azaka papa azaka na mutema munene, et puis aza papa oyo lelo aza monument surtout ya cinéma na monde na biso. Aza papa oyo lelo il faut que bato ebele ba respectaka ye. Donc ezalaka bongo la famille. Donc bo partager moi vidéo, bo commenter, bo pesa pe ba suggestion na bino kandenge ezalaka ekosala biso pe bien makasi biso tolinga bongo. Donc moi ba j'aime na bino, moi ba commentaire, moi ba suggestion na bino, mais bifinga finga nde toboyaka na biso tolinga bifinga finga te. Donc soki boya vraiment na tendance wana ya bifinga finga, en tout cas na stopper bino na kombo na Yesu la famille.